moko na ke otonga tongo point ebela kotonga bo point pone ebela kotonga bo omwenga na gabene na fanja na linga pa mutaka kotonga chaque fois pa na ngati na linga ate en tout cas likamwana na linga te ozo comprendre donc makambo ekomi kanga na ebeke Jérémie na Cardozo bazaka ba pire na ebeke mimi na bazaka ba pire na mais ko na comprendre ngote donc azamona mobali aloba mingi te mibali aloba trop te mibali batonga trop te ce mobali ozotonga trop ozoba trop ekomaka suspect La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote wandeko bolandara biso, mbote na batutu obolingara ya bino Ursile Botelwa TV. Bando nanga boka mwate bomo nanga pena na milingi nanga bo malili ezali awa donc biso na Cape Town déjà malili totoza na 3 jours mobimba mbula ezobeta kaka ezosila te alors boka mwate so bomoni to liboso na bino kaka na ba pyjama boye veut dire malili ezo déranger biso. Alors comme eza devoir na biso ya kopanza sango devoir na biso ya koya liboso na bino pona koya koloba pona koya kolobela pona koya kosala émission pona koya kopesa bino ba nouvelle nini ezo leka yango bomoni to liboso na bino pona koya ko annoncer bino ba nouvelle oyo ezo leka concernant ba comédien na biso bandoko nanga rando oyo eza na réseaux sociaux pona Jérémie Chabani tomoni Jérémie Chabani tomoni rando bazana ngona ba Kevin Sidney tomoni rando bazana ngona ba Karine Yamado tomoni rando na ba Mimi Kabongo. Alors ya Gabi ayaki aloba kipe o esengelaki aloba o ekamusi batozaka eke ya Gabi akoteli ni Jérémie akoteli ni Mimi Kabongo akoteli ni Cardozo mais alobeli plutôt Jérémie mwana mobali azalaka sungi te mwana mobali azalaka tunisa te et puis mwana mobali alobaka ebele te. La famille na otiela bino ba video ya Gabi na otiela bino bokolanda ndenge ya Gabi alobeli likambu ya Jérémie Chabani ndenge ya Gabi ameki kokota yango pona kolobela Jérémie Chabani. Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine agrandissement des 3e jambe qui mobali salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kyste règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, salina solution, na gavke, pona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, P injection, na cave-cœur, au zongi mobimba.
ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. Na yebisa bino na émission na sala kilobi. Na émission déjà on a kilobi na yebisa bino a liro to mona makambo ezo kindila. To zakaka to mona un jour to lali to la muki boya Gabi pena Jérémy bazo kanate. Na yeki ko yebisa bino likambo ya Jérémy Chabani parce que tu remarqué que trop c'est trop. Jérémy Chabani aza comédien moko, il faut association ya ba comédien topé mikolo ya théâtre ba interpeller. Il faut association ya ba comédien topé mikolo ya théâtre ba benga Jérémy ba vandisa ye ba solola na ye. Ba benga Jérémy ba lobela ye. Ngana yaka oloba na finga na ngate na ba analyse na ngana sala penza ba analyse na nga kaka lolenge esengeli. Alors bandeko nanga yangonde likambu te kolobela awa. Avant to kota vraiment na mozindo ya likambu na pesi bonjour bonsoir car ndenge bino mo boyebi atolobaka toujours bonjour bonsoir yango penza et dépendant na ero kolanda biso. Donc na ero kolanda Irsil Botelo ya TV ndo koyebo kozwa bonjour topé okozwa bonsoir. Bandeko bo partager ba émission na biso nzamba lola a pambola bino. Boza ebele obosungaka biso surtout na ba partage. Obosungaka biso na ba j'aime, obosungaka biso na ko s'abonner, nzamba lola a pambola bino esika nyonso oyo bozali. Serait la première fois na yo au continent Irsil Botelo la TV. Donc c'est-à-dire ceux qui ezambala na yo ya yambo, donc mbala na yo ya liboso au trouver chaîne na biso, au s'abonner, au commenter, au liker. Tant que vous s'abonner ko bossa na te, activez les biso cloche de notification. Donc activez cloche prochainement donc dans le baki activez cloche de notification pour que prochainement tant que jeune ba analyse na biso et comme la bino et si kanyoso okozala yango to lobara tango kotina Irsil Botelo la TV il faut toujours activer la cloche de notification. Aimez la biso vidéo, tela biso vraiment vidéo, aimez ta commentaire, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez biso na Messenger nzamba lola au pambola yo. Wana pesi mbote na mama langai, mama langa mama Yvonne, princesse Allegri ya mama. Nzamba pambola yo, nzamba sala obula, en tout cas ici kozali, nzambe a mona yo. Madeleine Akeita de mon cœur, Madeleine Akeita de Irsil Botelo TV. Ba bisous, ba gros bisous esika ozali. Sans oublier Daniela Nzongo la fille à maman, sans oublier Xavier la fille à maman, Exaël la fille à maman. En tout cas, ba bisous na bino esika bozali. Wana toke na Cape Town directement tozota la mbala moko we mbeki separi. D'autant tozomona we mbeki separi, tozomona papa na biso, papa Machalaba. Donc Poutou Machalaba mutakangi Grand Central Mobimba. Eza papa Poutou Machalaba. Wana pe tomoni pembeni papa na biso, papa Bambo ya yo yango. Papa Bambo esiko zali mobala batu ya mama na biso, mama Tani Power. Alors nzamba lola asala bino bolamu, ba gros bisous esika bozali. Bandeko nanga tokota na mozindo ya likambo. Na ebite to banda nanu na ba audio to yoka ya Gabi to développer nanu kaka ndenge ezalaka. Monde à comédie, monde à théâtre, théâtre lelo et baby. Théâtre lelo et baby. Nandimite ke mwana moko avana na ndaku na ye alobi na mama na ye, mama na ke kota théâtre, mama na ke koma kosala théâtre pe mama a accepté mwana sala théâtre. Au moins ezalaka e pa Belleville kandi ponga mona loba yango pena soki nazaki na kini menasi na kenda ko tourner théâtre pa ya Belleville kandi. Na loba yango nga moko soki nazalaki penza na kini, soki nazalaki na RDC Congo, soki nazalaki na Kinshasa menasi na ke ko tourner na mama na biso Belleville kandi la patrona po théâtre penza ba théâtre na yende eza éducatif. Ba théâtre na yende ezo sala, ba théâtre na yende mikolo tozo mona ke ya malonga ezali surtout ba théâtre na ye ba théâtre na ye nyonso ba histoire na ye do ba histoire na ye ezalaka toujours bien, ba histoire na ye ezalaka vraiment toujours kitoko makasi. Alors théâtre lelo et baby ba parents balingi te bana bango bakota musala théâtre, théâtre komi na kindoki, théâtre komi na kisongi songi, théâtre komi na surtout motema mabe. Motema mabe et baby si musala ya théâtre.
motema mabe epandi ba comédien ebele likola motema mabe likola jalousie likolo ya vie appréciée bandeko nanga surtout vie appréciée omona comédien o asombaki mutuka omona comédien o asombaki lupangu omona comédien o asombaki boye pe motema no ezopela pela ka boseka suki nanga te omona comédien o asombaki boye pe motema no ezopela pela kaka omona comédien oyo poko mika apprécier nga pe na fongo la chaîne nga pe na bando kote nga na bando sala ba casting nga pe na bando luka batu ba jouaka na groupe nanga bandeko nanga motema mabe za na comédie. Lelo bomoni ba audio ebimi boye ko condamner Kevin Sidney boye ko condamner Karine Yamado non bo condamner bango te bo condamner directement Jérémy Chabani. Pourquoi nazolo ba bo condamner Jérémy Chabani poto omona que Jérémy asa fruit ya mabe. Nazolo ba directement to condamner Jérémy Chabani pour Jérémy asa fruit ya mabe. Jérémy azo semer des ordres na monde à théâtre. Ndenge ni kaka ye Jérémy boyebi Jérémy ndenga zalaki na Cardozo mille esprit. Jérémy na Cardozo bazalaki bien. Jérémy mutu alongolisa mimika bongo pembeni ya Belleville Kandi. Eza Jérémy. Nani o alongolisa mimika bongo pembeni ya Belleville Kandi. Eza Jérémy. Mais lelo na okamo so na yoki ke Jérémy na mimika bongo balobana ate e kamusanga. Eka musanga sono yoka ke lelo Jérémy Chabani na mimika bongo ba oloba na lisute elobi na ya gabina kamwe kaka Jérémy na mimika bongo ba loba na lisute mais muto alongolisi mimika bongo pembeni ya Belleville za Jérémy eza ndenge moko na Jérémy ndenga longolisa Liza pembeni ya Belleville Jérémy kaka ye Jérémy moko alongolisi papa Alain pembeni ya Belleville alongolisi papa Alain pembeni ya Belleville kaka ye moko wana Jérémy mais lelo Jérémy obebani sus na mimika bongo siko ka ye moko obebani na mimika bongo obebani na Cardozo obebani na Kevin Sidney obebani na Karine Yamado obebani na garçon moko kendaka pa na yebwe garçon moko apemba komi ko poster mikolo Belleville. Mais babaku kuboza wana po bokote la Jérémy olebo luka boboma moto wana oezopela balukaka balobaka nyama mabe abebisaka lidesu baloba soko zili lale polo sangsina balilala nyoso lilale pola wana ko polisi malala nyoso olebo luka bolobela Jérémy bozongsa Jérémy na nzela mais bozo banga pourquoi po Jérémy alaka pembeni ya mama na bino bozo pakula mabe mafuta ngana sepeli ya gabi alobi mabete ya gabi alobi mabete Jérémy to ose la droit de réponse na yo et pas ya gabi na makambo ya gabi alobi ya gabi nde boko kaka ete mais bozaka so muto ye boye ko finga boye ko sala droit de réponse ya gabi nde boko kaka ete ba comédien bo changer et ana batumso akana ki na ko kuma comédien te et ana batumso ko tala bomi lobi yango o penza na ebite ba comédien ngo ya RDC ezaka nonga ta muto utine ka dalene yamba moko botomboli bokomisi comédien. Combien de comédiens au Jérémy Kaboli? Combien de comédiens au lelo tolobela likamba Jérémy au toloba pena que oui Jérémy Akaboli ba comédien combien de comédiens mais boka musanga batumsusu bo comprendre que Jérémy azana pono kabula ba comédien belé et ana batumsu bo comprendre loko wana te et ana batumsu bo comprendre loko wana te to telemela Jérémy poni to mona comportement ya Jérémy. Tout le monde a comportement ya Jérémy. Lelo papa ibutu oye kolobela Kevin Sidney. Oh Kevin, asali mabe Kevin ameka na Jérémy te. Papa ibutu ozolo bango pona profit. Ozolo bango po Jérémy abengo na ba théâtre. Ozolo bango po Jérémy atiao na ba rôle. Ozolo bango po Jérémy atiao na ba gag. Mais en réalité des choses, papa ibutu aza mutu te ayako lobela biso dikamba Jérémy à côté la Jérémy na problème o eza entre Sidney Kevin na Sidney na Jérémy papa ibutu ko côté la Jérémy te. Po papa ibutu na ba Sidney wana baza Sidney obenga papa ibutu noko. Baza ba parenté. Obenga papa ibutu penza noko. Metala nde bozwi barando moko likolo ya Jérémy akotisi bino na barando. Ba comédien bo changer.
Bo changer. Batutu baokanga mapembeni ya Jérémie, baobimaka ke ezala ba problème. Bozoye ba série oyo mobali ya Aminata Mabidi. Série o babwakelaka ye maladi. Babwakelaka mobali Aminata maladi toyaka na bémission wana awa. So totali bango relation o bazaka nango na Jérémie. Après kobwakela maladi wana bayako kabona pendant moment moulai. Bayako kabona pendant moment moulai et après bayo ozonga liso ensemble. Ensemble bazongi mezande bazaki liboso te. Bo changer. Moi mobala bongana songi te lobi nango ya Gabi. Non te la bino bolanda ya Gabi. Moi mobala bongana songi te noko Jérémie. So lingo sala musala na o succès silaka. Nalanda ke mission moko nalandi video moko nene ya lobi na Jérémie. Jérémie Shabani succès silaka. Lelo zana succès batu ba Orlando na sima. Mais lobi ta succès sila ba Orlando te. Ba Orlando te. Bolando te. Lelo to lelara papo nani pa zigura to lelara webi succès zigura zalaka nango. Sera zaka na Kinshasa. Wana zigura zo tourner ba théâtre ne awe na winzo azigura mukelele. Ba théâtre ba mboka zigura zalaka na mama na succès. Mais lelo to komo tanga batu mususu. Lelo ba zigura bazaka sute. Zigura komande na poto vanda na mais ce que le bi aya ko jouer. Azongela musana e ozana succès po ayebi ko jouer. Ana mutu a théâtre. Ana mutu a koma filme. Yaya, nzamba pesio, apesio moi honneur wana ya lelo. Nzamba pesio succès yeba ko batela ngo. Yeba ko batela ngo po succès silaka. Et silaka nango. Okoma mona bande kono ba comédien lo côté. Théâtre baby. Cardozo leki awa lobi théâtre baby. Théâtre ze sikate boya ko gérer ba problème na bino. Théâtre ze sikate boya ko gérer ba rando na bino. Mais bino bokomi ko gérer ba rando na bino na casting na théâtre penza boyo jouer o gérer ba rando comme boya ka ba jeton. Théâtre Jérémie za ba jeton. Papa Ibuta zolo ba na émission Jérémie théâtre botika Jérémie sala théâtre na ye azo contribuer un plus na mboka. Jérémie a contribué à nini na théâtre na ye. Naza contre Jérémie te mais nazo loba. Jérémie a contribué à nini. Nde ba comédien musu bazo contribuer na tomonaka. Tomona ba théâtre Bellevue zo contribuer papa Kaleba o sala ba théâtre bien. Bina na o sala ba théâtre tozo mona. Batumsu po natala nanga te na ebite natala asila te wana ko na ko jamais ko ko sabino natala nanga sila te na ebite soki asala rappel à bientôt te to mona ba Cardozo mi l'esprit ba olekisa ba blo moi bien na ba chaîne na bango ba théâtre moka bien tozo mona Jérémie théâtre no ezala nini est-ce que leçon ni mutako ko tirer soka tali théâtre Jérémie leçon pena tirer na suka ke na zu leçon po na likambo na zu lango leçon na likambo nani na théâtre Jérémie mutu nini oa ko tirer les sons ce que ça ba cri ya mafinga te ce que ça koyela batu ba mafinga te na TV papa oza mwa mobali mais quand changer o somba mituka lelo o vivre bien lelo mais liboso za quitté nzambe tango atomboli yo sepela na baninga tala pesiko uti Nzamba tomboli ote po yo kabula baninga na songi. Nzamba tomboli opoza la bien na baninga. Mwa mobala zara bongo te. Bobima te. Bobima boya lobele ya Gabi. Bobima te. Me bomelie loko wana babakuk nazo kamwa. Bozo ko encourager Jérémie. Botika. Pona sila. Bo encourager Jérémie lelo. Tango lobi wabi balana sila. Boya kolobela e. Bota le sika bo kende. Iza kitoko te. Bota le sika bo kende. Comportement Jérémie za mabe. Il faut ko ya olobela ngo. Comportement Jérémie zo panza ba comédien. Lelo boyo bimisa. Oh Kevin Sidney abima na Karine Amado wana bokosi. Wana nga na ondima ngo te.
Kevin Sidney na ya mado to monaka nde basala ba makambo na bango nde bazo voyager ensemble eza pona musala. Siko pobo luka okita bango boye koloba ke abimaka na ye bino bozo so moko mona bato ko mokanga matro o babimaka. Ata babimi Sidney aza mwa mobali. Ya mado aza mwa mwasi. Ya mado na bomona ka nzoto na nzoto boyebi age na ye. Boyebi age na ye. Ata babimi baza mwasi na mobali. Baza mwasi na mobile, okoto za mwa mobile, okoto za mwa na mwasi. Bolibo baby sa réputation mwana batu obo bando ya koloba obo sala bo utika ipa azwa chance ya kubima ndenge bino bobimi. Soki Jérémie kuta bossa na Belleville a foutu la endaku Belleville ala kisa ye kokoma film o ye moka lobi la patronne ala kisa biso makambo ebele ala kisa biso kokoma ba film ala ye moka lobango émission ezali tilelo. Soki awanga na ye soki abosa na ye soki ala kisa ingratitude envers ye bongo po ya kolakisa ngona baton selo ni kozanga elo ni kozanga bo bebi sa théâtre likola barandu na bina buzoba bo bwaka na ba jeton na théâtre bana moya batala ta moya totala ta ba théâtre na bana ezate bana ba okangaka ba crime kwa buzoba ba crime kwa mabe ya buzoba toye bate constant mutamba akokanga ta ba théâtre na bino mususu te bozo pese éducation te bozo joua tan éducation moko to bande wona nga sans plus tarder na tiela bino nga boyebi nga lingana nga ba preuve na tiela bino vraiment bolanda nanu bolanda très bien bolanda ya Gabi bolanda penza ya Gabi bolanda embali boso ya Gabi aloba likambo na nzela mbali boso ya Gabi aloba likambo na nzela en tout cas ya Gabi merci beaucoup et te féliciter yo na likambo olobi po na Jérémie po mbala liboso to yoka yo penza olobi na yo pe Jérémie za mobali mwana mobala asbongana songi te mwa mobala bo nazo comprendre te ki songi ngo ya lelo komika na bana mibali nazo comprendre te surtout ba comédien ba mibale bele baba songi ba olia ba ofula ba mibale bele ya ba comédien ba vrai songi ba olia ba ofula mutu lokwa ndeti mutu lokwa Ibutu tia fingaka. Ibutu ata bazio na gagi lelo pa Jérémie. Lobi bobe ba na bino. Obwakisi mwana kazi na yo. Oyeko bimisa ke yo tombola pe chaîne na ye. Yo tombola chaîne esko wapi chaîne na yo. Chaîne no moko ko tombola tendeni. Okomika bat ba benga ka oye a o jouer oyeko to jouer. Ozoko tombola chaîne na ote. Omonde ba comédien bobe bisa musa na bino. Obeba lina batebele oyo kanga mana sila na benana ni. Na Jérémie Chabani. Bazo chope na ba rôle te. Bazo peso pe ba rôle te, bazo tio na casting te, tozo mona ote. Eza pasi. To landa ya Gabi bandeko nanga, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si zambano liboso koti na chaîne na biso kande na lobaka, ou s'abonner ou activer cloche de notification, ou partager partout et aux amala moumi kobo sa na kotiela nga j'aime te. Alors, to landa ya Gabi. Bolanda ya Gabi Botiela nga ba j'aime please. Bolanda. Chaque fois Ozo comprendre na vendre la kaba kombo bato c'est pas bien na linga ngote Jérémie ozoyo ke yo molike muto na songi aluba makaba bato pourquoi yo petit si était faux mema na tinga za bato batonga pa ngate babanga na bango somte ko tonga pa nga seki aza besoin na luba likambo wana pona ko bimisa ngo ozo comprendre no bimso na poisa ozo comprendre ko tonga ko tonga pa ngate ozo comprendre ko linga ko bomba songi na njoto te eza bien te nga na koma nga so mutalingi nga te en tout cas nga pe na lingi yo te olinga nga pe na lingi yo eza te ki ni na zabu na linga kabino sa tena ubolinga nga te nga bongo te kaza tellement teti il faut na luka mbongo muto ateti faut za kana mbongo na poche yo mo na za kana lolendo adi te so sa makam na to tala kaka okay to ki pe sauter na mo kili photo za ka vrai omoni na mo kili nga osenga ka to za ka vrai soko lingi mutu te ko lingi te la kisa ke lingi te soko lingi parce que ko la kisa te ko lingi parce que ska ba poison ezo bima yango wana adite ebi ke on osa na zo orgueilleux ayebi adite ebi ke on osa za kisongi ayebi adite ebi ke on osa na tout ça bato mitu ayebi adite ebi ke on osa sala eza mabe ozo comprendre
donc on a zo kotonga nazo sa baninga nanga lokola baza baninga nanga te eza malamu te. Pourquoi accusation ezoya kasi mingi na ngambo ya Shabani atonga ba collègue na ye même ba sisi atonga ye morote atonga ye morote so atonga na bat so atonga se katonga na tango ba comédien qui songi yo makambo ezali to eza bongo atika mama de la paix ado baza mama mosa nzambe azwa non mwana na ya fandisa ye asola na ye malamu nga asola na geta nesaki makambo na ote za yote kokota makamba batu te ye pa kofansa mwana ye pa soli pena mwana ye makambo ezokende ke ibo ezongi boye abengaki esi abengaki bato bazondima ke ye mutapesaki bango ba matière bayina baodio bato bayina ba problème ozomona te que ça devient de trop sikoyo oyebisa biso nini oyebisa so nini ntango ozomona théâtre ngo komokende milinga mbila ndenge ezokende lelo ba désarroi ye makasi ezoya makasi ezoya grave kaka mosusu ezalaki toluka tosisa yango nano ezosila te mosusu susu ebandi kokoti lisusu ozokomprendre donc makambo yango ekomi kaka nga nayebaki Jérémie na Cardozo bazaka bapire nayebaki mimi nani bazaka bapire nayebaki mais na comprendre yango te donc bon nayebi te ozwa mesure makasi te tozwani tosi toyebisa bino ke saint jean mbelekete se bima donc moto alobala moto aza te aza mwana mobali alobaka mingi te mibali balobaka trop te mibali batongaka trop te jemo yoki se mobali ozotonga trop ozoba trop ekomaka suspect tokoki kopesa mpe méconnaisse na suka parce que Nasir parti ya Gabi alobi mamba Jérémie tolandi yango très bien. Soki tobi tozongela ba video oya Gabi alobi pona Kevin Sidney ki abengi batu yenda pesi ba matière yenda salibwe atanga so likambo ebimi pona kombo nanga na luka na benga na expliquer likambo wana ndenge ezali. Si je comprends bien le dossier oyo Kevin Sidney abengaki po a expliquer likambo ndenge ezalaki. Ayaki osala video moko alobaki ke ya bengaki Jérémie abengi Jérémie mais amoni Jérémie a bloqué ye. Ayako benga nani balobaki abota na Caleb wana komne nani na uchobu Erlin na bosa ni communauté Erlin. Abengi ye aibisi eske manu Jérémie azotia ba statut ponga na mon numéro na eza sous na profil tese ka bloqué nga. Nda ebisi azotia ba statut. Jérémie benga nan Kevin a benga Jérémie. Jérémie ebisi na tournage. Kata na tournage. Soki olandeli Jérémie akomi koboya kolobisa Kevin baswani atate. Naloba yango bandeko nanga likambu ya balobaki nga na considérer yango te. Bomoni muto ayaka oloba likambu ya balobaki aloba ngo ndenge balobelaki te. Aotia toujours mungwa, aotia toujours pilipili. Jérémie akangeli Kevin Sidney kanda po ayokaki balobaki. Po Kevin alobi bien bazalaki na tournage ensemble. Lobi na ngonde kukende ya Jérémie ndakendaki ablokaki ye. Bakomeye baobeba na po anini po na balobaki, asalaki, ekomaki, na yokaki. En réalité des choses, soki mutu alobi na yo likambo, mutu aye koyebisa yo, omoni comédien oyo tala kuta alobi bo po na yo, ok, kando vanjana zana benga eto sisa likambo. Soki bakomi bongo, bonzimelanga, rando esila na maboke. Ba polémique mususu oye ya na théâtre, nga lo bakalelo so sila na Bellevue bakabwana, bangumi bale ba otika lo telemate baswana. Bon, n'a jamais si la télé a fingi Bellevue. Bon, n'a pas jamais Bellevue a télé a fingi si la. Mais problème ezaka wana ezake balo baki. Basalaki. Mutu boya yebisaki nga. Mutu boya lobaki nanga. C'est ça le problème entre eux. Soki mutoye ayebisi ye likambo akangeli ndeko ne kanda moye alobisa lisusu ndeko na ye ezate po ayoki mais aluki te alandela likambo wana nani alobaki epi balobaki yango po na nini
Et puis likambo wana balobi eza ya solo to eza ya lukuta. Omona olandela te. Mais directement aokanga kanda. Directement aozongwa tie na mutema kangi yango kanda. Bomona esika mabe ezouta. Bomona place mabe ya bakomedie ezouta. Jérémie tant que mukolo, Jérémie tant que yaya, tangu ye azwaki message oyo euti epa ya bato balobi à propos ya Kevin Sidney, tant que yaya Jérémie alinga sanini, alingaki abenga Kevin Sidney ye moko atuna. Tant que ye aza yaya aza mukolo, alinga abenga Kevin ye moko abengi atuni Kevin makamuni na yoki. Ona yoki eske za ya solo. Soki Kevin ya nzimi yango te. Ok, kande bozaka na tournage. Bato bebisa ki baza après tournage. Olobi to vanda to solo la mutu bo alobi na ngai boye. Jérémie olobaki yango. Kevin olobaki yango to olobaki yango te. Basongi fubo ba dosuki saka bango bongo. Yango bomoni bazo manipulaka bino na maboke. Poso mutu ye koyebiso likambo. Okangeli muninga kanda sans que o vérifier likambo ba yebisio. Jérémie kande ya Gabi alobi sokoza mobali ya solo moi mobali aswana ate sokoza vraiment Joe oza vraiment moi mobali otobengi Joe mobali oya ashi ya munene moi mobali aswana ate moi mobali aswana ate comportement no eza trop mwasi comportement no eza lokwa ya basi yango monto obengo deux fois yango moni baolo bano za nani oyo po comportement neza ya bana basi luko sangisa ba comédien ko luko kabula ba comédien te pona lokumu wa groupe na yo ko luko kabula ba comédien te pona lokumu na yo moko mais luko sangisa ba comédien même soko sangisi bango musala na weza la malamu soko sangisi bango musala no pe kende liboso yo ko luka to yo kabula baninga po yo bénéficier na succès. Oko lukato yo kabola baninga po yo succès localisé yo eza kitoko te même na miso ya Nzambe eza kitoko te bande onanga likamna yako kabola na bino yango wana po na Jérémie en tout cas Kevin Sidney na yo kelie mawa beaucoup de courage mais Jérémie soko ko changer te et uza malamu te ba konza théâtre ba papa masumu botela biso affaire Jérémie et uzala malamu mingi. Soko zaka na ba conseiller te luka ba conseiller ya malamu. Luka batu bazala na opembe, luka batu ba conseiller yo. Ali wana ya luka ko kabula baninga, ko kabula musala, ko kabula ba comédien, eza vraiment kitoko te. Nzamba lola pambola bandeko bolanda Ursil Botelwa TV. Nzamba lola pambola bino esika nyonso o bozali. En tout cas, so ezambala liboso koti na chaîne na biso kande na lobaka. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez biso surtout na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Et aux amala mingi tokutani à la prochaine occasion. Ce qui est sous a zongite bisous. Bye. Aimez la vidéo s'il vous plaît. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.